Bienvenue sur Vérité Universelle TV ou les Big Boss Maître John Moté, ma mère Misha Kande na Misana Koloba Monsa Boss Aza Boss. Hein? Boss abonner massivement à la site internet ou Vérité Universelle TV pour na bateau non sous balinganga. Na bateau balingara ba congolais. Hein? Faut que vous abonner vraiment massivement à la site internet ou le long nazanga moroté. Hein? Bon monit. Na beti moi robe. Hein? Na bombi moi nzoto. Dans le cadre de moi, qui dédié à la femme, mois de mars. Nous avons monté dans le plateau, ensemble, nous avons des grandes dames moroboya, mokanabiso, au pays bateau, libanda boebi qui est vraiment mal réputé, vraiment la réputation est bien. Ceux qui vraiment chiquent au des biso au fond, vraiment caméra. Public, pe ba fan, pe ba internautes, nous surtout dans la minute oyo, ba ba banana dans le plateau. Vraiment merci Chiquito pour l'endroit qui n'a au fond là-bas au fond vraiment caméra. Pembe nanga na zana deux grandes dames au binomo bomoni, binomo de na sirosé ko sepela. Na droite nanga na zana maman Set, on a bien maman chérie. C'est un bagarre moi vraiment aza ko valoriser basia ba femme comédien vraiment et aussi ba tebe ba talier accoutrement na ba façon na ndenga zalaka vraiment ba te il est vraiment il faut qu'azala. Bonjour maman Set. Bonjour Meta. Aza Emogote, panzi à gauche nanga, nazana maman na biso da Silva. Bonjour. Bonjour Meta. Vraiment na bango nde tozo solo na bango, masolo etali ya biso basi ya ba maman. Babi tozo na mois de mars, mois où ils a dédié à la femme. Nde tozo beta nga pe na lingai ka lona ya ba maman to beta na bango masolo. Maman Set. Mosala théâtre, au sein de combien des années? 17 ans oui. 17 ans et qui déjà là, on s'en dans le théâtre. 17 ans, et belé hein. 17 ans na groupe. Kapa mundweri. Na longo pa mundweri sil na salo ya ngai ti na zoko évoluer ti lelo. Donc yo tena okanda kundi ba msuba bandaka na moi na ba théâtre ba quartier, ba théâtre ba parola ba makala na belongi. Yo sala ngote. Non, na ko blande merci pour la parole. Na atka ko sala ngote. Donc Yanga Yarambala Moro. Yarambala Moro, merci. Maman Absou da Silva, vous savez combien des années na art? Na art nanga na sali 14 ans. 14 ans na art. Pour l'information, il y a des fans, qui habité, qui pour rappel na bino, maman da Silva za moi si a défunt papa Lisala option stoyebi, waza caractère amené na mboka na biso. Akufa tika biso ba nebele leki yo nde mwasi na yo maman da Silva ti zo continuer kaka na groupe maman da Silva vraiment art ya lobby na lelo d'après yo er obanda ko boza osali déjà osana expérience il y a pendant 14 ans depuis que 14 ans et belé moi na 14 ans asa déjà na ba humanité so na bo sentiment na 14 ans asa déjà na ba humanité siko théâtre ya lobby na lelo yo zo retrouver onde bon pour anga nazomona ngo différence ezali différence eza moi muki na théâtre lobby na théâtre lelo. Bon, puisque si on a bien théâtre à Kala, na été Kala, aux autres na papa ya carrière nanga, to ya Kala ya papa na biso les banane. Papa ya carrière na yo. Papa carrière nanga. Bon, so surtout par rapport c'est que c'est sur théâtre ya CD, na théâtre en ligne to ndengeni. Na lingi na comprendre pas. Théâtre à CD to keto comme na place ya théâtre à CD. Théâtre kaka ya Rio au bandit théâtre. Au bandit théâtre na télévision non? Si. Na bandit théâtre na télévision. Bon. Pour nanga na omona ngo eza na okande moko. Puisque rien de spécial. Au cas to tourner, on cas to continuer. Si le na mona mta film chic noriste, ka auto sala ka on peut ka to sala pour nanga. Na mona eza na okande moko. Na éviter pour na set mais pour nanga na eza okande moko lo kobi ke pour na théâtre nan. Pour ba détail msu to kota ngo sima. Donc na bani na pour na théâtre ou à télévision, na théâtre lelo. Donc eza na mta sa chic non ça té. Donc tout ça c'est ce théâtre maboki yango na kaka. Merci mingi maman Set. Bozo déplorer nini na théâtre à lelo. En tout cas, on a déploré théâtre le baby. Et bon guipé mais mingi penze baby par rapport bande gonso ba ça na kala. So to bige baby na maramusus. So to bige no e bongi pe na maramusus. Pour ça na bi na bonga. Na kala ezalaki
pendant jouer na ba maman na sto mona ba jouer na katandako bano malibanda te donc bisto ye to changer ça ngo da ibongi so na bige no e baby na façon nini na ba façon ebele parce que ndenge tozalaki na ndenge za siko eza bongo te donc ngamo uti na vanda na hôtel musala na biso na olela mais bon tellement que za na musala au ça ni choix exact faut ça la kaka. Ok, merci. Et bon loko oyo ba artiste comédien ba créer na mito ya ba fan théâtre ba star en ligne na ba star à CD. Yo étant que Mbia Kapé 17 ans ebele, moi na 17 ans a présenté déjà, a déjà diplômé. Moi à 17 ans passé moi retard à classe, à Rosa a pété na ba 5 ans, moi à 17 ans, ou à avance à classe à cause à peine à université. Yo kolo bani. Artiste, comment dirais-je, artiste en ligne ou bien artiste à CD? Artiste en ligne, on est à CD différence. Pour botier confusion entre ba fans. Bolobi que non, biso ba artiste à CD, biso to te kama na ba CD. Bino pe boza ba artiste o ba lelo, ya en ligne donc ba artiste o ba bimi sur YouTube quoi. Enfin. Biso ni stoli kana musala moko anati. Toli kana ba CD, toli kana en ligne. Nde baso benga bango en ligne, on a biso tozaka en ligne. O to sala pe ezaka en ligne. Donc tozaka. Mais n'est-ce qu'en ligne, on est ce qu'on est baby dans mon discours. Par rapport à CD, non, on peut des CD valeurs qu'en ligne. Il y a en ligne, ils ont bébé. Merci. Yo bomba poani. C'est ça que le baté mais ta faute na c'est bien. En ligne wana e baby na ndenge nini puisque au moins 7 abo makambo belé. Ya ligne za YouTube. Bana ba ina vitesse mo boye. A expliquer bien na CD to za ndenge nini na vitesse parce que ya YouTube ba comme ndenge nini. Ya ngwa bien baby. Après cette explication pour demander ngati ndo pa la ngai. Après ça. Ma c'est babi explication omboka yo. Non, maestro nenga temelinga otala ngai ye aza maestro na biso ya ba artiste donc rapidement moko bien ay bo solo la linga ki fort na live fort na esprit bien bien bozala ka boy ce que muta sepe na muto comme yo bon non c'est mon petit, je l'aime vraiment beaucoup donc so na lobby ki ba artiste en ligne ba baby ici pour na nini et ça la nga passe mine par exemple tinga mo na zo jouer tant na zo mona moninga na mwasi azo jouer azu masoko na etiki libanda pona nini po mibali lo batala kan ligne ba mona bango mais chez nous non netinga mera nzambe na lola zotala ngai nakotika jamais misu na ngai mibali masoko libanda te pota mususu na bongisa tableau masoko te muto bongisa tableau na bolimisa nga pona terre libele na ngate muto ekotali sa télévision non eza musalo ngana kosala na makambo na bongisa na monoko na ngai yango ndeko talisa moto donc yango mon bastar na biso en ligne ba comme ko préférer na bango bonga bige non en limine cachette lo te abige non na za na wana pona na la libé na nga fait chul na nga pona bige na ko zona nga belé na ligne na biso so nga lobi mabe da Silva abakso nga na lobi te Mama c'est lobi oyo ye amona ki ya bien pona ya roloba Mama da Silva est-ce que ozana moi lo borbaksa le bekoza ngate c'est une raison na été meta ozonga ba interview belé na éviter soki ngana zuna tiki mabe na ngal banda nde yango ndem te jouer pour na ngai na bino balobi ba bino bolingi réalité botindi bango ba jouer réalité batala ngo pa mindele yango bango pe mo sa rien meta na ngai bon yo tango mundele pratika lisoko na ye wana te string mi bana libanda obi azu combien meta tout le monde là bas sentiment nzo tout ça cher tout le monde là bas sentiment mususu obi azu combien ajuta mususu $200,000 $300,000 ah bon c'est fini attends moi na la télévision avec non ma maman c'est ça son boulot c'est ça son travail né yango donc maman na tanga timo lisoko na libanda compte na nga eza gonflé vous comprenez ce qu'on a comme tout matin on a na tiongo libanda ale compte na nga donc ce qui 1000 francs bonne besoin boy compte pesant compte ezala ngo kututé soki compte ya te dans sac ya lo sukuna nda kupeza te donc azana ni ya madesu
ni kuta tato do basoko ate sucre na kati ndako ezate donc atiki ka ndenge wa libanda azana eloko te donc yazo aviser ka plus mingi nini na zo ba relation na sala boy non est-ce que biso le to ba relation e bele to sala ngo to so kompo to tika ba nzoto na so libanda to tika ba nzoto libanda te to ba relation e bele ba relation to zion po to sai musana biso kitoko na lobi na nga malamu donc et puis nga ba relation peut-être lobeli na nga peut-être tambo na nga puis nga ba relation c'est pas dit que na tika nzoto libanda bo so na tiki meta mabe libanda ta yo mo penza oyo na ndako kutana sata na kiti ovanda te osepe na nga vraiment osepe na truc to osepe na nga lobi na tika nzoto libanda siko na ndako kutana kiti ovanda ezate na biso mbelo même pas sucré yebisa nga soko osepe na nga non ndela vimbi sa compte na biso pe to luka to sa makasi ba compte se vimba to ebani. Merci beaucoup, vraiment. Merci, Nazara Anna Maman Langai, Babi RDC artiste. RDC artiste. Babi bientôt là, ba comédien Babi Balingi va voter comme honorable na bango. Ce qui vraiment zaki na moka oyo. Ben nga banzima za président na bango. Pona onyon suzo ça pona bango vraiment merci RDC artiste Escozo Landanga. Vraiment maman Seti. Mois de mars oyo. Boyebi so zaki dédié na banani. Tout va dédié qui on a maman bilanga. Maman sa bilanga. Donc, tu as vraiment, comment dirais-je, parce que il y a beaucoup de gens qui ont ça, aussi, mais quand on commande 4 heures, 17 h 18 h. Moi, quand on a le câble, na pili. Mais à ce sala musala na e. Donc, tout le monde est tout. Il faut que maman soit maman bilanga. Ok, merci. Maman da Silva, pour na yo ba maman bilanga va mériter ou pas? Ah, ba maman ba mériter makasi be tata yo mo vraiment. Autant na tongo makasi bongo biso tozana ya olala. To pondunde kola, po pondwe kola, po donc ba masango ba biloko ebele kola. Donc eza grâce à ba maman na balamki 4 h du matin, ba kati pongi na bango. Donc baza ba mériter. Pour na nga penza tout comme tasaki ni chwana, a saki chwa moi kitoko makasi ba mériter vraiment ba zwango. Pour même nga kundi na za Congo en tout cas na ebité pour ba chata bona kokango te. Na ete mgo ko yinda aba bike mnyo simba Congo. Donc nga fa na ko kotana na ku na ya Congo nan. Pour bango peut baza ma féliciter na sepe na ba makasi. Meilleur choix. Ok, merci beaucoup. Baza vraiment il y a félicité. Bon c'est pas non makasi. Pour ndenge bazo sa musana bango nde pe binyo nde biso to monaka babi poto liata pondo to liaka ba maman nde basala ango. Maman mona la muki 4 heures. Ye wana kiei abanga molili to abanga teke mboke kuma na bakuluna. Vraiment. Ake pa ke bilanga. Ake asali po luka kolona pondu ndunda et tout là. Ti bo mona ba santé. Ya na oteke o bilo amindele te. Biso ra bilo wana ba mabilanga wana vraiment ba mériter. Pour na bino bobi ke ba mériter, bien sûr. Siko, est-ce que vous avez envisagé que l'année prochaine, bien ba ne musu siroya, bino pe ba maman na biso bosala théâtre. Ezala dédié, ezala non, ni kaka ezala dédié na bino, mois de la femme, ba dédié on a bino ba maman bosala théâtre. Oui, pourquoi pas ba kosala ngo? Ça va dédié pour la biso et vous allez bien ma casse 2019 et vous allez vraiment bien tout ça là. Oui, bah repose tout ça tout ça là. Soit bien la biso bon bon remplacer ba maman ya nini ya mapa. Tout ça là tout la mo qui fait 6 heures toqué to so ma mapa. To yena ngope to yeko te ka to dédié nani mois de mars na biso na ba maman o ba te ka ba mapa ba tikeli biso place biso to te ka pendant 1 mois. Donc comme ma basa na biso to te ka bango mapa do bango na mari non ba maman ya théâtre pe baza makasi na osala musala ndenge maman na biso mwasi o ayebi nzambe na nguya nyonso na bopikiliki nyonso mami nzungu na benga mingi la marmite na mobile na ye bango penda ndenge bazaka makasi na balosambo pona Congo pona biso pe tozala makasi pona basi o ya Congo na mibali na biso ya Congo poto tekela bango pe mapa. Donc vous allez vraiment bien. Surtout nga pena na osepela makasi. Po vous allez pe nini moko ya comment dirais-je? Vous allez bien parce que le monde entier au monde est là quand non artiste moi Congo en tout cas ezala maman top ezala milo ezala nani batekaki ba mapa na bakwembo batalemba bateki mapa na lemba batakasavu bateki mapa na kasavu. Donc c'est un peu ça quoi. Ok, merci beaucoup maman da Silva yo lobini. Mais tu as tout ça là en coup dans la scène.
na scène ezali ba pe so rôle mo boté comme mapa donc dès cette évoqué donc idée on est la meilleure idée puisque na scène joueur de rôle mo na tisa na mapa na mutu na otambusa donc biso ekozala facile parce que to tekebele donc to teka na ndenga muke ba mama ba teka la so teka 50 pain mais ça ba pe si c'est azu ba c'est moi munene boy ngala zi sana munene na tira mutu ah tika na obela mapa yango manteko fele maintenant zo ba cliente mais biso to gagner mkolango wana. Donc 2019 ezaya biso ba mekapsoka na mapa. To tala ba moi 2019 ezaya bango ba mekabino na mapa bien sûr ba maman nanga est-ce que pour ba koma na niveau ko mekabino faut ba mona pe tamboli na bino ezali na bino. Est-ce que vous êtes sûr que façon bo se comportaka ba maman na biso théâtre ba ndeko na biso basi ya théâtre façon bo se comportaka bino mo vous êtes sûr que bo se comportera bien au peut gouvernement ko occuper ko raisonner pe que non tout yo to de dire on na bango. Merci beaucoup pour la question, Maître Nabiso Laetitia. Il y a beaucoup de gens, pardon, Moutan a caractère, un comportement, et sa façon d'être et sa façon de vivre. Excusez, notre joueur mingue, tellement le litro donc mon gongo de donc Moutan la façon d'aller. Souvent le but est tout à la caractère, Moutan comportement, Moutan bien n'engue à Moutan zaïda Moutan. Donc c'est que Moussalango au salamate, c'est que ma camarade peut aucun des sauter. Les Arabes peut être chance. Parce que loko artiste comédien bon ça là on tout sali au monde artiste comédien faut ça et le robot il sali tout sali tout le l'esprit que non tout pour nan té surtout peut-être 7e yé ba de Nazareth pour ngande ba konte ba mama ba bima trop ba oh banani ngaza de Nazareth na bango donc de Nazareth et ba mama quoi nga 7e baga en tant que de Nazareth na bango oh tout ça de Nazareth tout ça Fifi da Silva tout ça kingani to sangi si batu ezaka te no yeto zo ite to so bakata te e bakata to zuye ko sala bona bo non yo ko tala comportement na ite ko tala caractère ne to kala ko tala façon na ite zo moninga aya to sali musana biso sali makambo esenga to sala et si surtout ko panza na zo caractère na makambo na mabe akena na ndaku na ite ngapi na kamati buzo bana ngapi makambo na akena na ndaku mais loko ngana osenga mingi nde buzo bana biso to longola ngonde na monde na biso to zanango tu vois parce que na monde na biso to na buzo ba makasi. Surtout devant les gens, devant les fanatiques Nabiso. Il y a beaucoup de gens, Bazalaganet et Alain Mastanga, Alain Mikaba, Abisinga, le 7e, mais les bandes aux années monté Nandako. Mais non, on a responsable, on a parents. Jamais n'a pas besoin de son salon, les bandes et théâtre, non. Donc c'est un peu ça quoi. Donc. Siko bino buzo ba ya théâtre kuti we nango façon bino kaka mama da siva façon bino no ba te so bo komisika na okindi façon bino bozalaka bo se comportaka ba façon na bino bozalaka envers bande ko na bino na ndenge bino moko ba réputation na bino ezalaka est-ce que ceux qui ba dédier na bino bo mériter ngo ba dédier un jour ou bien en 2018 2019 plutôt ba dédier ngo vraiment na bino mais pourquoi pas. Bah on dédie bien facilement puisque ta maman bilanga ndo moni bongo baza ba caractère na bango il y a baza ba caractère na bango c'est pas dit que le baba ba que peut-être to sala lango na nombre mon à 100 personnes ndeba to singa casting biso moto yeba ba théâtre to bi que tel au côté voilà so ba sing casting mais so ba bi que kaka en vrac ndengwana ba caractère est différent atana banda kundi to bota makabana nyos baza ba caractère moko te yo maman na papa moko mboboti banana mais ba ina ba caractère bongo différent to ça est-ce qu'on ni pona bana bongo o bois kabango ozaka toujours pona ba conseil ah ba caractère eza mo bulu makasi tout le monde a ba groupe si caractère est insupportable quoi ta ko supporter été mais le rôle aux maman au supporter net moi na nga mwindu wana moi na nga mwindu je l'aime vraiment beaucoup hein moi na nga mwindu wana mwana mwindu wana vraiment maman nga na yoki bino vraiment mais pour nanga na zo mona ke ba maman boza ko mériter ngote pourquoi parce que entre bino moko boye bino makambo boza na ngo il faut bo silsango na bo silsango te ngana zaki ngana za na tournage anaki banda oyebi ke na yaki banda ka yo tourner na kati nga za banda oyebi ngo oh oui siko neti na kenda tournage moko na mona bat ba benga na yoki son ba bisinga ezalaka na maman na biso na respecta mingi mama Theresia na mama Top balinga babunda na tournage pona nini baza ba rancune ba mbaye bakutana na tournage balinga babunda oyoka ngoto yoka ngoto te na yoka te
Maman da Silva, toko sate, TV za radio te. Ngana linga kaka, eza vérité. Eza likamba polémique te, tozo loba. Eza likamba polémique te, Maman da Silva, oyebi yango, yokango to yokango te. Nayokango, nayebi yango pe. Nayokango. Siko par là, sikoyo, par là, bozo linga, ba dédié un jour, ben moi, 2018, ba dédié ma maman à théâtre, entre tabino moko, bozo na ba comportement, mais oyebi ke yo, Congo comme ça na muninga na Congo neta panza muninga mutu bata kuna liboso bamususu ape bangot. Bino nde bozana, est-ce que bino boyebi te ke boye dikamos? Non, to boye te chérie, to dikamos oui, mais ça te que notre bunda, so ka to bundi, to ko discuter ça les chaînes de parole si to. Est-ce que ma bilanga ko fanda ko bebisa mutu, mais bino bozana possibilité obebisa bat boye bien. Wa to yebi. Wana vuma kotana to yebi que tout ça na possibilité obebisa bat. Kotana vuma tout ça facile pour na osala mutu mabe, ko boka la mutu malade mais bituma to bunda te. Bundate. Ah, vraiment, Bundate. Mais bitou marobunisote. Maladie pète, vous avez encore koufi. Il y a besoin qui aussi, vous voyez les malades. Nanya bwa yobi ba bwa kelie etanga koma muta bwa keleke biso te bino mo bobi ke bozona bino na capacité ya bwa kela mutu malade yango na lobby bona capacité bwa kela bat malade yango na bwa kela ki océan malade batate ba to théâtre ba saka ba jeter dans son meke o bwa kelo malade yo bana makasi ya mbasu na avesa bwa kelio donc pour vendre parter pour yango de vendre ça c'est normal yo loba ngabo kotinga ba kote ke ndako yo ebi yango te set ya kota ndako ayo faut le babo parce que yo yebi mobile no mo akufa na malade moya bongo bwa kela ko bwa kela ba bwa kela na yebi ba bwa kela lisana malade ambasu mais ko ono lo ba siko po na seti ngai pesa nga passe nga azala si seti ya olela seti ba biloko na nzoto muta bwa kela muta théâtre pa esika yo muta baka bana na ba esika ba bana mo mabe a esika ma bwa kela seti malade ampese comment expliquer siko bana na ba esika bana mabe siko o comportement net o ngana uto mona a eza bana mona sika muta sali yango comportement ni super sous le ba problème nini oh moni bana na sika mo baloba baza raison ba biso tozolanda o biso tokuti yango biso pe tozolanda po ba ene na biso bango baza ko se comporter mal biso to tokuti ba otama likolo la gauche biso pe tolandi likolo la gauche oui eza raison ka bazora na bango c'est normal hein net nga na caractère na nga façon na nga ebité moi ni ngoko landa ba ke non nga so abika na ndi caractère à 7e non c'est vraiment ma casse parce que j'aime pas des bêtises nga net buzo ba pemena nga na linga te Bousso, elo ba bengi bousso ba j'aime pas. Bêtise, mais ça na ba ya pe belé ba za ba bousso ba ba bêtise pe to landa na biso pété. O ma ya o to ba polémique ba rancune. Yo kan tiga ne ba zo boga so ba charge ngo biso pe na ba ya o pe to kutat. Biso ka to clôturer te. Tu sais pas na ba ya to kutat to na ba vie to na ba kata to na ba te belé, to na ba top, to na ba Theresia. Mais to comment ba camarade net ngana comment ba na camarade na bango mais na leke pa na bango na musika ko banle tu lobby yelingo lo baka teke non na yepe me na bango na manka bango be na finga bango te tu na moni ke lo ko ba tama ba yana na mo ke ko mo za bien te non fona kimi na ba teke non blanc ba sa kinduma ngabe français kinduma non be lo ko la ba sa ba tika pa na sa bo non ko be sa caractère no te likologe no po na ete ata na kuti bango bazolia madesu mingi ngali nga fumba mingi foka pa na ya madesu non zana guno ne singa préféré na ngaza pondo madesu tika na guno on peut kende bien c'est comme ça qu'on vit balo bateke non ba ya na biso ba BBC non so ba ya ba BBC wana vraiment tout côté na vraiment za contre ngo na za contre ceux qui moi na tournage à Monique 7e bagarre maman na biso 7 c'est là pardon cher il y a beaucoup de films so na ba lo mo ngana kita musiga te exemple na jouer na fille wana ka ta mususu po na nga ke na sama kongo te na ba liboso bona je fille ta musuka po na rôle fille na ba liboso na moyen na vie mais elle s'est comportée mal devant nga parce que nga na ancienne ye na yebi été mais tela mwana nga moi so na vendu wana akuti ngai maman chérie maman na respect ne senga ovana mutu ne senga pesa mutu loro lia ne senga c'est que ça mwana mais la fille elle est venue trop gonflée quelque chose ça va problème na bana na bande ko na ye mais tanga ya kuti ba ancienne ba vandi oyebi oyo na oyo nga za problème nga za problème na yete yo kota mali ko so mabiso ko kota makambo ya batu yo mama 7 soki la fille aye nda fanzi wana aye akuti na tournage mama 7
na Maman Zidane. Maman c'est ça, il y a un tournage, Maman Zidane a zana, Maman c'est ça tourné, c'est parce que Maman Zidane ba yo kanate. Siko yo bino, yo siko étant que maman olingi ote eloko ni na mutu ya la fille. Donc c'est ça que Zazo bate. Que mutu wana ye aye olobisa ete siko c'est ça qui bando bondela ye. Après tout c'est un zambete hein. Nzambe mutu au bondela ba pate na ye. Mutu wana ya frimé donc c'est Maman na ngai bolo banang. Bino na bino bozo kanate. Bozana ba rancune entre bino. Siko bana oyo. Bolinga bino bo pesa bango bala d'exemple nini. Bala exemple na bino ba rancune maman. Ah. Soki tolobi ke non bana na balanda biso bana bana biso te donc yana lobi ti eloko nyonso bazaka te faut ramasser tant oye na milia bato moni ke eloko eza malamu o mutalo bongo mingi nani shila bivala na lofo baba na bongeli basanga c'était mbaka so on na milia bato o boni ke eloko vraiment eza pena malamu te on se retire dans le calme déjà le la bongo otiki donc o ramasser moni okuti comportement mo mabe olinga ke non ngapena na ramasser ka comportement o ngapena ko makalo la bango peka non carrément otiki na yo tiki pena kotika donc c'est un peu ça quoi. Maman da Silva yoko lo banini ba maman bino na bino bokomi ko wela na mibali exemple ni bozo pesa na bano ba yelelo bango ndi ba wela ba mibali papa kana ba mibali baza bango ebele o bando keko wela bango nandeni bango wana bopisa bango ba wela ba mibali ngana sa ba conseil ba landri ndongala bazo pesa ke mo bala pembe aliki ba mindele na pembe o pesa conseil. Maman da Silva vanda boy ozuba les grands pétroliers Jires Bidimba ba pesa ba conseil siko nga na ke wela mobile laisser tomber ko ba isende bango parce que ko wela ba mibali nga za attendre te puisque wenza mibali sila teza ebele batan les akutu teza batan luka mbongo ya batan sa ba distraction pa na tena sala ngote pena otiko sa ngote na wela mobile moko kanga date ya lelo ke oki da Silva babika bundele mobile mo poto un milliardaire toi zanang aba na basi da bakuna na poto aba zo distraire bango n'importe quoi ngati papa c'est tout ce qui gara abomi ngana bingate parce que fait na ngasko pekos fumutoto ndalinga ndenye da Silva ba tengaite ko tsana mama na tengati vraiment il était maman da Silva bi était ba fa na bino esale bango pasi babi batu pe to chela motema bandeko na biso ba congolais pourquoi ba accepter so ntina ba niveau oyo ofanda ka moni vidéo pa batindi internet tel ba bo wele le mobile pa kingani ba swani kingani ba bundi na fe kingani boy siko bino moko bobi bino te mais boza basi herbo yo kango esala bino ndeni bon esala rappel passe na soni comment na geno vie na mo bengo be camarade no mo bengo net camarade na mo benga nga wana intime na ngai Cynthia qui sont pas moi c'est papa Kovo qui sont pas abenga bisete mbaga na vidéo moko na moni fina bino monga ya ni na théâtre so finga ngabi mama na ngai tala kaka polo oza kuna na nini na Angola ilo ka usala les ates distractions ates tala kaka pour na éviter le ba welite nini te pour moi na cha commentaire ezate donc tala kaka ou bien télécharger en otindela nga na télécharger ba biloko na pe mona kitara biso pe ba valeur aux monde de l'autre aussi on a bandé comme ça ba site to éviter ba futilité parce que ça fout à bisoter quelque chose on a problème na da Silva Luka mokile ba ngote quelque chose un problème na certains bagarre neuf ça l'effort mokile comprendre était mais yo loko dans zoba mune no ki zenge zo comprendre était au monde lugara no ba comprendre nga non ngana certains bagarre to yo kana raté ou bien na lina kana zana na certains bagarre non bon za malamu te to meka un peu ko bon ça ba comportement na biso ba l'équipe ba zoya ba meka un peu ko landa ba caractère na biso quoi. Voilà ce au défensenga parce que obi kinanga na lobango yango défensenga obi kinanga na lobango pour les rosé na kati kuna ndeko no mona na ba concert na message na ba concert collègue no moko ayaki awa abo retourner c'est parce que ozaki na kati kuna yo zo tourner bongo tourner ni tableau moko yango na au défensenga lobiango bon en tout cas na habité ngai na ye ba bengi ngai pa petit na nga maestro albi na nga mère ya ko sa musala na ye na sali musala na ngesili da Silva Yoana, bon, ça les Sili, on a continué mercredi, bon, et Sili donc, nous avons un problème de monter, nous avons un problème de Nzambe,
pour non qui m'église mikolo mingi donc problème na ça na onde mingi na nzambe nzamba to tombo kabito ma fille na fona kamolo matoyi wana po mikolo zo église te donc na zandi na problème mingi na ye quoi mais na muta mokili a te problème ezati ouais. Merci mingi wana namoni ici sur mon pasteur mon papa babi Gilles Mangituka papa musala kaka ndezo kanganga mais nakoki m'église te kande mama lobi nakoki m'église te moi matoyi pe bazo bendanga matoyi ebele bele mikolo na la te nzamba bazo bendanga matoyi yo place no ebi place na yo vraiment toye pa na mama na biso da Silva yo ko loba nini yo ngana tozaka événement leki na miso na biso mbale a yo kolo banini pour na comportement oyo moko ba ser na bina uti ko afficher a eza comportement mo eza Hollande te eza comportement mo eza bizarre pour na ko citer kombo te eza ma bizarre eza bien te nga na osenga so muninga za rancune na muninga mususu et que yo sali ki camaraderie na muninga na mususu luka yo za noka bien na muninga na mususu bon jour bon ba bon ça bon balé siko yo yandeli pour que ko réparer situation o mabe o saki envers muninga na donc nga conseil na on pesa na mona ngono eza na ngo bien te makambo sami na tournage avant nga moko nga linga na ngai te so ka bika lelo ka na bengi ya kone na misu na bengi na cheme libre na bengi na bitams na za na besoin na yo to kuta na ndak bona o ko mona ko ya kutu même bango ba we bate ba moi yo préparer situation donc c'est bon so nga bi oh to kumna demi oh ya po yo babi ke yo babanga yo zakali kamtura pa na nzoto ngai nani nga Golbert na no kwela sina kwela nani na sina kwela nani kuluka nga ba problème balukila nga makambu kana kwela nani na nzoto ko yeba ndeko sola na ko éviter buzoba eloko nga na lingaka te bozo tambola bozaka na esprit mibali kati na bino nga na tozo tambola mobali na vanda wana abana ko tendenga miss ozo mona eloko nga na fit na évitaka bango nde yango wana parce que naza na bango même esprit te toza esprit moko te ozo mona ta na oloba o sentir esprit nga naza nango naza esprit moko na bango te esprit ozana pondo ozana tozo loba na esprit mona na bango te oloba na kimomo balicité nyonso mais entre ta yo oza penza mama onga na yebi penda mama mais maman fait une autorité devant bana na yo non moi je suis pas comme ça même chez moi à la maison bêtise on a lingaraté non tant que yo la qui faiblesse na yo ozana facilité mbali pa osaka na yo ya monde bazo bunda neza na bazo panzana ba mais soni bazo wela mibali bazo swana mais soni nde ça bango mo ba kabonete pona ni babi certains bagarre c'est kabiso ce qu'on a ce qu'on a na copine nga vina nga pekos fu muntu tayebi c'était un bagage kana copine mo ka vana e ce qu'on a na copine nga na vana na vana e ah na ko mo ma bina ah isimbata na tanta uzamba mbali 7 mm noté ya ndingi na nga te façon na nga te mais isimbata. Ok, merci Abi Ekosimbate Maman da Silva. Moi iloba ya obaksa. Non baksa nga na vena seti trop hein. Tolie ba place moko ti bazo bota seti ba mpese. Otala bo kata fufu sika moko so boningo ate bo liate hein. O liate so boningo ate seti ba maboko ay baby meto kata nga bi seti mutaboyi. Donc o mai pa ko ta fufu. Nga na seti nga bi seti bata boy bino bosenga ka ensko ko limbisa omoni bible lo bibo eko libulu o timo pona muninga po muninga dinda eza malamu yo moko dinda libulu wana nga tinda seti na bizongo sala fiyo na maladi wana po to ebi to nga to moni nga beba nga seki nga da Silva puisque so ba ndiko zongo sala ba maladi na bango ba je wana o apambala pa na théâtre ko sila un sens te soki mombala vandi bovandi kana bar mombala tali o kasusu o teka poto leko zo magaza poto na ebite za parfait eze lamba lo bango Iber Mulopo ezaka ndepo ba mona so ba basket ka makasi ka nde yango wana bata moko babelo mapeka ya zandu ina ko lokote babelo ba 1 euro vraiment na éviter ce que vous avez 1 euro mettre comme ça sera problème puisque na les grands pétroliers ta makasi na mettre likemba bon ba ta makasi bango ba fi wana ba lokote la bango ba bilamba ba 1 euro ba eli bango ba o ba za ba fi pe a valeur au monde pe ba lukile mo pe mo lo ka beti mo pièce boé au bangi mais ba o ba wela na ba ta ka ba 1 euro nga vient ngai je de rendre sida bilele ye benda sida bilele vient vraiment bisu yo ka da Silva boyi bisu na yo déjà le voilà vient ngai Pelus store vient nga Pelus ndombasi donc tala vient nga pe suzu ya lo barate donc soko talega yo mo bige non mobali vraiment donc mobali mobimba donc talara donc voilà donc
bato batrabie baza na bango neti ve na nga David Ntumba moto na Njambe mobala le yanda le mama na nga bande yanda ya bango mpo bayebi ke no nde na beti le yanda ya boye na sina message ya na le yanda ya na le ya soki de camarade na biso quoi donc camarade na biso na ba le yanda ya quoi donc bongo quoi donc moi ça mon na Nzambe donc tala yesu papa so alata kitoko makasi donc tozana bato balata kitoko wana so na moni noko na nga di da caisse de londonienne. Il est vraiment donc pour le côté 1 euro. Pardon à boy. On a qualifié un grand frère, un né de la famille, il y a Poli qui fait les champions, moi à Londres solo. Il est vraiment donc penza takabenda somba bimi. Donc le bio tali obi était mobile mwindo tele miawa. Donc na bossa nte baya na ya edo ya kaiko ya manu. O tali bianco lukusa mobile pembe. Sora kontan abi mobi te pardon mobile te bazo bozal ba échec. Il pende 1 euro te pardon. Vraiment 1 euro te mais ngana boy makaba 1 euro ba o bazala ba 1 euro bazali. Biso to ba 1 euro te meta. Tika ba kosi kale ba bala tablo mota ngo Douglas Tungalati o pesi mobala tonda valeur. Otaka mobali ndongala mobala pembe. Ce que sobi 1 euro c'est grand en coton doute puisque biso mono ana kina ta ya 1 euro zate bosko ka kuna meta bon c'est pas ba kota pardon si ka se ba da poto to linga ba makasi ba za ba parfait ba benga o sola mbwa taka parfait ba benga sola mbwa ikoti na nzoto wana za parfait makasi koleka vraiment donc meta côté to bongisa biso en tout cas to wela mibala poto ti to wela te puisque na kimpe mibala bazana bango mibala base pele na kinya kitoko pe ya gu ya mbinga soki o linga na kin bazali so ni to na okanga ba photo to laksa no na émission mibali pe ya kin pe bazali ya gu pe ngo talibo okoi pe mayanga bazana bango to mo ba pepe lisha bazana ba mibali batonda ota pepe mobala ya pembe so azofi ba mbebo bombe ko bi rouge chila voilà tala mwala mwindu aza wapi mwindu moko lamba mama za na kata Congo RDC de bomo na gedongi bazana bango bazali so mono ziba banani ba Sozaïs Kabenge voilà Kabenge tala ndenge azali oba no mobali kitoko do bazana bango mibali bazana bango bazali wana okisiba joueur babi de Okanda vraiment babi grand joueur babi toujours kana mazembe donc na minute do babi mazembe nde de Okanda yonde makambo kala mingte en tout cas ba fan nyonso ba rozwa vraiment ba Varese na yo bon na penza na telemi penza na fandi boye na beti mo liketa likolo mena kati Varese penza liketa na Varese non là tu n'as pas liketa na Varese non dis ma pe benga penda mo uta Varese arane longa ya de Okanda vraiment na pe so ba mbote mingi sozo landanga na minutes maman da Silva to comme kokena biso na ko chiter to comme kokena ko chiter vraiment public na bino bazo landa bino na minutes oyo okolo banini en tout cas pour na ba fan na biso baza kuna libanda mboka en tout cas bozana kimia confiance au pesa biso donc bo continuer ko pesa biso ka toujours confiance wana donc de boyebeli ba o bazana genre na bango batika kana lolenge moko puisque bible lobi ba mesurer yo na lolenge o poso mesurer baninga donc yo ngala nga ko mesurer ba tout po bible pe mesurer nga ipete donc na tika kana façon na ndeza da Silva Fifi na tika ka bongo donc boza ebele kuna na linga bino makasi bino pe bolinga nga mingi en tout cas na bo sente ba mbote na bino so na ko pesa meto permettre nga déjà et pas Douglas Tunga oza motema ya Belinda Kande Dimboma bambote belé papa bisko zali papa petit frère nanga Rossi Kalema mobala mwindo ata kito makasi maître force likema kati États-Unis bambote belé et bon na moni mobala mwindo Jires Bidimba yazaka les grands pétroliers moko na kata Williston dans so no pétrolier talinga te benga na bika pétrolier za moko les grands pétroliers Jires Bidimba yo bambote yango bambote belé pa ndongala Landrine ndongala mobala pembe na kati ya Allemand donc alikiba mindele na couleur moi kitoko taka Landrine ndongala taka yo maître pelu fils pembe bambote na mine belé na bosente mama Lise ba équipe moi ça papa Paulin ba équipe bambote belé na bosani te maludi Petronel bambote na yo ebelé Irène la patronne na moi si ya Simon Loa kuya yo ba bisu yango papa na ngabino mingi bosé belé en tout cas bosé belé maman da Silva abi bosé belé vraiment to site maman da Silva pour yo kene ko continuer musala vraiment biso marié ko to comme na biso moi ko kita to comme ko kende ko kita na yo merci vraiment merci vraiment
Merci vraiment, merci. On a mon sous babi Irène Bazaladio. Irène Bazaladio mon continent bango. Vraiment ya yo pangwana. Vraiment maman na biso to comme koke na biso na kochité. Ba fan na yo ba balingaka yo bazolanda yo. Balobi na poser ba question oyo na poser o pesi ba réponse. Bazo retrouver le sous-souté. Babi 7 au bango baebi, au bango baebaka, bazo retrouver été. C'est comme si comme na ba problème na batou. C'est comme si comme rancunier. C'est comme si musa on est ko sala ngo comme il faut. Ozo sala ngo le sous-souté, kokota ndo zai kokota makaso comme kokeneka likolo okolo baba fanoni. Na ebité kokota net na ndenge nini parce que musala nanga master nanga pire nanga ya kati na Canada. José Ngondi bio ayebi même venanga bienvenue bio donc bayebi c'était mbagada sa musana ye bayebi kana kina absent donc yebi makamno ndenge lekaki quoi nazaki na malade mon robet le betla hôtel solo tango nyoso non mais si quoi ça va donc nazongi j'espère au côté na la tournage pour mon ageno nazongi dem sala do yango baba nini comment dirais-je tournage en ligne quoi nini en ligne yango to sala en ligne do ba mona en ligne donc na zongi na za déjà donc ba mona na ba site yo ba mona la biso ba mona so kuna na ba mona nga kuna do bazana bango l'aise so ba moni ke tant mususu place société bagarre zo jouer mabe bo bisinga na bongisa place mo ke société bagarre ko to zo bongisa ko to jouer ki mabe ko to bongisi pona bongisa le susu makasi ko leka ezaka te ke no funa jouer kaka rôle moko non na jouer à tous les rôles. Na jouer à tous les rôles, nous avons agressivité. Non, il va changer. Selon les producteurs, il y a des bagarres. Les productrices, les producteurs, pardon, pour nous avons des producteurs. Productrices, Lisa Massambo, moi c'est Pembe, donc petite sœur propre. Donc il n'y a pas en France. Donc il y a le bin, il y a l'ingio, il y a le rôle moko, il y a boy. C'est normal, il faut que nous varier, nous avons qui boy, boy. Soit personne rôle mo bon, nous avons non, nous avons mutu moko non, non. Bien sûr, ça façon nangai mutaba show mais non. Nous avons jouer normal les producteurs à Sengi. Ceux qui chic production, alors que nos bagarres, nous avons besoin de jouer les boy. Nous avons changé de rôle. Et ça quand n'engé moko. Merci beaucoup à Namoni Babi groupe WhatsApp Kilo à Congo vraiment on a pesi bino mbote na biki boze belé na kati wana boze belé ba opi bazana posa ba sandere na groupe WhatsApp Kilo à Congo oh vraiment ya mama 7 bobengi ka na numéro a pesa no numéro tout à l'heure bobengi ka et a côté no vraiment na groupe na mama 7 na zong sile mo maloba lisusu. Merci beaucoup na meta na ngai petite sœur propre ya kati ya palais la petite sœur na biso apesa biso ba valeur ba respect. Surtout ça, dans ce plan, il y a respect. Respect. À tous nos superstars. Il y a respect. Respect, na yonde au salon que vous avez bien. Na évité sur les amours de la fin. On a fait ça par dédicace. Na numéro de téléphone pour nous battre. Nous sommes pour ça qu'on s'en dirait. Na groupe WhatsApp Kilo à Congo. Na groupe WhatsApp Kilo à Congo, on retrouve un gamin au 7e bagarre. On a besoin de s'adhérer. On a besoin de groupe Nabiso. Aïba nenge vie artiste nenge évoluer comme Ramousou tout ça boye ba na WhatsApp na biso c'est plus 243 89 61 31 173 plus 243 89 61 31 173 wana vraiment beaucoup d'appels meta azapri na kati ya groupe WhatsApp qui lui a Congo donc maman na bango de Nazareth donc vraiment merci ngana kumko kenanga suka ngai fona ke nanga pembe na chité nanga pona tikela yo mo ba salutation non c'est lo mo babi mikolo yo tout mo benga batala ke ne lo mo boya mawa donc au jouer moi smo ya mulu baba nyo kolo pa mobali donc betela bango elo wana bike esa bango bien on est sous na moni sous babi mingi faut s'abonner na site internet au Vérité Universelle TV il y a les big boss maître John Moté ma mère Micha babi maman Micheline hein mère Micha vraiment on appelle so bambote mingi babi moi ngoti ezaki dédié na basi
ngasko mona dédié onde na yo pona modèle na yo pona efandeli na yo pona lolengo zalaka na biso ba meta ya ngana dédié moi au vraiment na yo na moni susu babi Wabex mafunga Wabex mafunga autrement dit Wabex kwanzu babi vraiment wandi l'homme de Weston na peso bambote mingi siko zali Janine Pende qui passeport rouge na peso bambote babi Gilan Omelonga babeska mbunde ke boluka ngote boluka mbunda te esike eza muto ake na olera kobeta ka ndundu boko ka 100 ya mbunda Gilan Omelonga ezande yo vraiment bozé belé vraiment vraiment pour na lelo na mo lokona mo chité na bosente na pesa bambote mingi na équipe technique nanga wana sima caméra tozaki vraiment na chikito tozaki na sima caméra na moni susu babi les big boss Maître John Motema mère Misha moi sa boss aza boss babi le lait du chef papi le Congo lait du chef babi mon superviseur na peso pe bambote mingi esiko zali mama na komo telema nanga na cadre kaka ya moi ezaki dédié na biso basi to telema na mama biso 7 parce que yenda zo tika na marambu awa na telemi vraiment na mama biso 7 maman 7 mo ba salutation après nga na simbelo micro yo o sepesa ba fan merci na pesi ba gros bisous na petite sœur propre na Angola Jikel Capitao le petite sœur o eboso la kona grande sœur na ye bambote belé na batu tout balinga ngati bino balinga nga na pesa bino mbote telelo na ba o balinga ngati ndi na opesa mbote po baza na bolinga vert ngai na bosani te mwasi ya taille ya chocolat ya pembe bien Manuela Pelenda ba gros bisous bisiko zali wana na kina États-Unis avocate na ngai na bosana tendo ina nga avocate na ngai talaka na sana avocate na ngai ndika États-Unis wana mabundela nga ndo ina Mireille donc Mireille Bilomba ba gros bisous bisiko zali na bosana susute qui encore sainte qui sont pas yo masa na nga kati ngane mna bandaki na yo kwa bango ba esima yo nde ya nganga nde ya yo kwa donc na pesi mbote na mutu tout na bosante grande sœur na nga Yolande Kanyeba Diane Kayo wa mama Cessé na bosano te na